Congo Zibula Meso TV. Y'a la reine Omba. Mon pépé oyo bato ba pemelaka. Bafana nga nyonso esika bozomi partout dans le monde. Botalanga yo na kata Congo Zibula Meso TV. Congo Zibula Meso TV elingo loba nini? Congo fungula miso na théâtre télévision. Congo Zibula Meso TV. Donc si on a besoin de ngai, kotaka na Congo Zibula Meso TV ko mona ngala validé. Et ko zo biloko asika. Pour ma sola politique na bete ngota na ko bete yango. Na na galère na pour la ki. Et puis na zo ko lobate. Et puis na zo linga bisa trouble. Mais mon so ko bisa trouble ngala validé na bitike patata. Patata zo mwana yo. Ngala la banzala mini na Congo na boy trouble. Na ko ya ko récupérer après. Donc voilà Congo Zibula Meso TV la validé. Ndalinga loba sikoyo. Do bo s'abonner belé massivement. Pour na loba. Na zoki te et puis na nga bisa trouble. Salut monde entier, salut à tous les internautes qui nous suivent à ce moment. Donc, heureux de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre belle émission qui est présentée par votre frère, votre ami Koulabol. C'est donc, quant à moi, vraiment, je dis un grand merci à toute mon équipe technique. Là derrière la caméra, je vois Glody Ibaka, donc caméraman à Moulaï, le rôle à costume Marie, donc Swag. Donc, je te dis un grand merci au chapeau du site, donc la reine Omba. Donc Adeline et Maestro Katousé qu'on a Allemagne, donc l'Allemagne noire na Hambourg. Un grand merci à mon ami René Abiri, donc mon collabo. Merci pour l'assistance. Et puis Sédico, bah merci Belé. Donc je vous demande vraiment de vous abonner massivement sur votre chaîne Congo Zibula Meso TV. Pour vous aura toujours des émissions, il y a qualité à boyer, des émissions il y a lengi boyer. Donc laissez-moi saluer mon ami Père Alomine à Londres. Et puis un grand merci à Jocelyne Ikwa, Joël Manzekou na France Bambo Tebele. Donc Lelo Toza Awa Nabino Toza Bongo na siège. Il y a un artiste, Togo Benge nouveau né dans le monde de leadership. Il est avec nous aujourd'hui. Donc il vient de quelque part. Donc il a jugé bon d'embrasser une nouvelle carrière musicale. Il a évolué quelque part. Aujourd'hui, il est avec ses poulains. Donc il est avec nous. Togoye Banabino. Pourquoi il a quitté là où il était? Et maintenant, qu'est-ce qu'il va faire de nouveau dans la musique congolaise? Il est avec nous aujourd'hui, donc je passe directement le micro à mon invité, Thierry Migler. Bonjour. Bonjour. Bonne santé. Santé Kimia Momke, Nangolo Nzambe. Malgré tout, Torozana Bélé Bélé, Nazagi Nadei, Père Nanga Daeki, Noto Kundai Kalamingite, déjà 2 semaines déjà en gros. Tagina Bamatanga, Bani Bika Kakola, Balibanda, Mamé Bélé. Biso bato to misana mikola bandaku sola di banda de 3 jours au moins que moi lo moi salao moi banjine moi ba grippe mais ça va. Là directement donc comme il vient de nous dire qu'il avait perdu son père, je présente mes sincères condoléances à toute la famille Mbati, donc maman Chouchou, mon petit Meshak Mbati, les docteurs donc ma condoléances nabino. Thierry Migler a to koufeli aux musiciens aux églises. Thierry Migler expliquez-nous batou parce que ato koufeli ma aux alaga raté au batou nyos bota so ba yebi ke aux alaki permet na maestro Fabre subitement batou la mukabwe des chanteurs par excellence, il s'est décidé à aucune excellence naïe. Qu'est-ce qui a fait que yokende? Rien du tout. Et logo sali bongo ezaka ke moi na beaucoup mitro na beaucoup papa naïe azan pour saper à zala quelque part pana moko a évolué a évolué pena li botana asa li foyer naïe. Donc c'est juste que ça. Et on se bosse à la foyer et le rôle avant. Donc, bolongwe presque 5 à 6 musiciens comme ça. Et ça pour déstabiliser maestro comment? Ce qui est pour la déstabilisation, il y a Villanova. On a Zanot Salmoza là. Zanot Saza. Materazia Za. Ina Filaza. Moni. De Bazana Bangote. Donc, il y a monté que empêcher Bisso de travailler parce que Batbaoloba. Pour Batbaoloba. Biso tobi misaka otozwaki donc otozwaki on wapi tozwaki on peut pas maestro et on tolak sa ba frère nanga oyo okanga na zwaki on a ngo kabolona ba frère nanga obaza. Merci donc ngali ngaba musicien pour la défense il m'aurait ba raison le ngoli ya ngabisa to panza yango to panza kaka kolongwa na bino selon batu ndeto yebeli boratango dans Angola la fois passée borataka yango ezaka marque no fait bolongwa yo Ibrator Adada Materazi et puis na taboche si go opesi ba Ibrator raison et là mo bona ndima biso ba congolais hein to yeba mamo bo mutako yebelo mamo yebite donc yo ba yebelo de mamo mais yo yeba noter ba yebelo déjà peut-être mais pour l'information Thierry Migler a jamais raisonné qu'il y a longa ba Ibrator rien Thierry Migler jamais raisonné longa ba Materazi jamais raisonné longa ba Dada rien
Chéri Migler alongo na temps où ekoki. Alongo ye moko. Sans problème. Et puis nga na benga maestro nga ba. Na ebité bat musu balongo M super ba benga mais ngai na benga maestro nga mona ebisa ke maestro na ngo sa carrière na. Et puis to solo la na ye présentant ba mes condoléances il a période nga auto père de père na. Présentant ba mes condoléances et puis to solo la calme ebisi nga bonne chance carrière malamu banini parce que soki lelo Chéri Migler a sali exploit ezakaka avantage pe ya Villanova eza honneur ya maestro donc wana tokobosa nango te botika kobomba makambo Chéri Migler kasi ma fandenga vandi bongo esengo na ezalaki ke non azo préparer album na ye cible o déjà fait ebimaki déjà yo pe voir nous en akati non Chéri Migler voir nous en akati cible te parce que mutu moko te aimi na kati cible chanteur moko te Villanova aimi na kati cible cible maestro aimi yango na ba grand frère na biso ba frère na biso ba master na biso ba petit na biso ba vieux na biso baza mikili donc ayembi on a bango pour nous défendre kaka musique ya Congo. Pourquoi maestro sala ibongo bat misu ba kolo ba comment maestro sala iboté toi na deux albums tando préparé ya dit merci na cible maestro abaki alinga ité po encore na cursus to yembaki na ye alisko tout to pesa différence ye ayemba cible na bat misu biso beto sala merci na biso moko. Après tu as la score pour dans kabilo ka ba couleur donc ça qui na ote ke oh bona rien mais Chéri Migler soko longo était pour na mambo était alongo pour na eloko boité alongo ka potan ekoki o ya monique face à carrière na ye moko na nzela na ye donc voilà donc Chéri Migler est avec nous. Chéri Migler doit développer malem nalinga ozongi sabatu muke batu ba mingi pas fabricage à part ba vocaux tcha mais au signal nzembo moko na album et le cursus donc nalinga batu ba yoka dimi batu ba zonga ke non Migler est avec nous. Donc René Abiri, merci beaucoup. Donc la reine Omba Adeline, donc Congo Siboulame sur TV, c'est Diko. Suivons tous, écoutons la chanson. Tango mosusu moto yo, tango mosusu moto yo, ozo négligé, ene monta kosali solobi, sans l'attention yo moinga lelo pona za mason, mongolo kotonga na koko benganga bébé, yo moinga lelo pona za na rien, jina mbenza jano lowa, baref na ngetenga mie. Plaisir n'a chiffonné parce que je me tenir toujours en boyanga yo tikala yo moko bagu oyanga mosusu nani soki yo tesanga eloko belle femme Jansi Chibuta CG Yves Mbuyulu dans Bouya de Bounes tango mosusu moto yo ozo négligé yene mota la métiole fusette tamba junior baometo kalo boutique ya Doudou Bessa kot ngate ndenge batika kebembe na ba 4h soki omoni na ba 4h bato bazingi sekei bazolela bula wana bakoloneko wana bakolo ebembe oh mukeba seke wana baza bakolo ndekwe meri yozo négligé chef Fabrigas maestro Yalino oh Teri Yalino oh Teri bienvenue wawa DG Mpongo ebonga kyo tanga ndenge mama chaka kombo na kuwe wayebi tango moko akozala na posa nango kasi yo bwaki nga ndengo te bwaka kashalite nakozenga na nzambe yatinda mopepe yezongisanga na kati ya motema dolaksidaku tango mosusu moto oyo voilà deko monama adela biamana pichu kala lisingi MC Le Jiresse Mabiala cursus katafalke bomba sekele ya babola Kwashekore devesa sekele ya nzala nazake na kolinga kasi na koboya repote o
reporter data kobo yanga nasala nanu entraînement ya kochangine souci moto oyo yozo négligé ene moto akosali semeri sala attention innocent papi lene bozona somenga papi lene bozona somenga Claude Moutoba et Jean Bébé obi oyemba bien so ebi so eboyemba ata voyema be oyemba ato eboye soko eboyemba oyebi kaka katafalke bomba sekele ya babola kwa cheko rereve sa sekele ya nzala désolé naza ke na kolinga kasi na koboya repote oh repote data koboyanga repote nasala nanu entraînement repote ya kochangine souci repote c'est du lait ah ouais yo ochubie likonga trésor omemi ngambo gogocha lete kape ya korinio alengwashi na katanga le président Moïse Katumbi Chapwa Makare Putuna lalite butuma bimba sekolele badoto nanga kakaelonga tune mada usta mulinwe motema nini ngoyo nzambo pesa ngai mulinwe motema nini ngoyo nzambo pesa ngai ya kolinga kaba oyo bazoyina ngai ozokisi mwana ngani ozokisi mwana ngani ozokisi mwana ngani yo memi ngambo fabrigas ya linoteri nunu nemika kelke ya ba de Christ voilà nixomona ni de la bien mana fai business ridi lulen Yannick Mavila Olivier Nsava yo memi ngambo Merci Thierry Migler, on peut évoluer. Vous allez continuer donc. Si on peut continuer après donc donc merci Thierry Migler donc Nassir Boyo qui Thierry Migler comme d'autres donc on peut maintenant enterrer tout bête à solo ya carrière na moko. Vu que nous sommes des jeunes nazo ke mawa. Au risque aux pépinière d'abord question de j'ai vendu ça. Donc on dit bah master bah bogar bah chanteur bien. Oui sans vous mentir bah bien mais est-ce que ça la pépinière est-ce que maintenant ni n'yango oyo prévoir pour gérer bateau oignon tout bazar na simana. Na oyebi ça maka oyo maïso ndo ça biso pour garder biso parce que biso na ville no va toyi ba talenté bazake belé mais tondo ke déplacement roté tondo zalara wana to lili ya katoleli ya katito koma ibo donc oka nazwaki yango na relaxala ba on peut ba kendete parce que combat groupe nini po bimika be groupe ezanga kombo ti to yebwe mo kutolo bateke no ba mission ya groupe be combat groupe nini bon to photo yo kana ba master photo yo kana ba na ba bedi photo yo kana ba na ba digi photo yo kana ba te belle photo yo kana ba to lo basko combat groupe si oyebi carrière ka bato ba beto mabo oyebi so simbiti Fabrigas à Congo. Simba te biso zaka posa sa bonne musique. Mais bonne musique c'est avec Simba bana ata ba ganga bongo bana posa ba ke Angola ba mona mam ata ba Olympia wana. Nyonso yaka na boulot. So i ba esprit to travailler bien. Maman ne yaka na ngo. Wa za boulot te et yaka na musala. Donc solo sali musala bien au monde ke ba place on comme ça facile pour to kendang. Maintenant Thierry Migler à quand album na ba to ba ozelango quand et puis combo ya disque ozalani. Ça la épée. To ça la épée mais single moko to bimisa comme on bolingo politique yango fait ebi malelo na ba réseaux sociaux nyonso ebi malelo mais weekend oyo biso moto memango to ke présentant en émission to ke to présentant là to ke na ba émission to présentant mamo to tiki yango ah parce que ebi mala weekend mais lelo déjà ba ozonga na ba réseaux sociaux nyonso déjà ba ozonga ba ozonga nyonso déjà ba ozonga clip ya bolingo politique Thierry Migler kolongwa mbala mona nzembo on a Bolongo a déjà 20. Bolongo a déjà 20. Maintenant, qu'on officialise en Oboye, n'est comme il est là. Officieusement, déjà, Longwaki.
pour que l'on m'a mon ensemble bolingo politique bato ba la biso ba na posa ba goûter moi bolingo politique ngo dimi ba comprendre ngo on a force mobimba parce que c'est logo ibima yango nde makambo si ah OK so tant ça so défaute bato ba yoka yango. Donc quand moi vraiment je dis un grand merci à celle qu'on appelle Jocelyne Ikwa depuis Belgique Bambo Tebele Père Alomi. Écoutons bolingo politique. Batunaka moto yo oyayebi alaksa biso nzela ya koleka po ayebi yango kasi nzela ya bolingo moto moko te ayebi yango yango tobungaka na bisongo Atana siliki na zui décision toka bwana soki na moni yo ba décision échangé lettre Gina lobaki jamais commis je t'aime ata balobi matoye comme boucher je t'aime au trésor oh je t'aime oh je t'aime oh je t'aime Atanzamba zongi singa bebe na bekso soki na leli mama ko buleli belete tangelanga kaka kombo trésor mbumba wano komona ngana kotika kolela e maye miso bolingo ekauka kate bomaka ye je t'aime au trésor oh je t'aime Mama, trésor, mbumba ye, balokanga na bolingo yo na koka katie kobima chérie bébé. Nalali na butunga moko na komi obanga, na susumuka na monidra e komi na forma moto, na fungola dra. Na lobi na fungola dra natala na mir na moni pese pesa komi kolinganga na psasa trésor pesa komi kobrakenga na psasa mbumba oh l'état sali recensement hayebi nombre peuple mais kasi baposa ya bato te wo nga na kufa mao je t'aime au trésor. Oh, je t'aime au trésor. Ma chinois bas évolué, la technologie bas congolais, évolution motema mabe, ben fidélité chez Rosa Wapie. Oh, Maloma fidèle à Koufa na Gambela. Ma chérie batida la bébé na tipika. Aïe aïe aïe. Osiki na bébé na no kufite. Vedi okomisa bolingo politique. Kinoki politique. Oh politique. Bolingo politique. Trésor Mbumba mufinugu ya Dallas. Maloma fidèle à Koufa na Gambela. Ya Sarah Bankuna. Patrick Zingondo, Antonio number 1. Kinoki politique. Oh politique. Bolingo politique. Noto na lotako ya mula ezanga nango molimolio kasi noto ya Potifa babimisa Joseph na prison animelaka noto Egypte ezwaka solution oyanga solution kaka loboko na litama papa yoke yo papa Faustin Mbachi yoke yo papa yoke yo Jonathan Likopa yoke ndao Eric Mandala Univers Group Kakato Mandala Chicago Musweni Nich Mbungu Kinoki politique. Oh
politique, Mao. Bolingo politique. C'était bien donc la chanson qui nous Bolingo politique de Binafilé. Binafilé, tout comme Kende Banasuka. Mais non, ok, l'homme Mao. Pardon, Thierry Miller. Tellement bon, va mon corps. Hier, j'étais avec Binafilé. Donc, hier, j'étais avec Binafilé. Donc, ça m'est venu son nom dans la tête. D'après ses beautés. Thierry Miller, non, ok, l'homme Mao. Nazo kelo vraiment mawa parce que quand tu as la belle voix où ils obima ah na ba vient dengue ba lela ma ba voix ya boy même si non to au fond d'ici bon moi na mai ma ba hôtel ka moi paquet car atikio biso to na eloko mo boy hein na auto zone so na eloko mo su boy na bisa oke biso le to bandaki light music obi ke to ba grand chanteur tande to zaki hein Thierry Mugler Ibrator Binafilé Yasser Arafat, mais est-ce que tu as envie à te? Tu as envie à te? Tu as posé que mutu mwazo abiso to kete. Tu as posé abiso moko to tombolelo on abiso. Batu baza musika faut pas sentir que batu mo bazala kuna bazo yemba fort. Si esala abiso de to matai boti lelo pe to komba ba Thierry Mugler, ti lelo pe to za boy. So to za boy za poto to chaki li ya ka place mo boy to chaki ke abiso photo bimela ah. Yango esala abiso lelo. Mais ndenga na yebaki. Soupçé bandako bima déjà Thierry Mugler trop na ba rep à faire. Tu es bega ko longwa na yo mbala moko na jet set. Mais to kamwe et au ça ba jeune za raté que au beta non so simbité après bana la botama non na kenda répétition faire rigolater. Donc na écouter na ka place faire rigola répéter président faire rigola place répéter. Mais place ko kende kuna non ndé na kenda te. Thierry Mugler non kenda répétition mutu mo te. Mugler. Si on a tangué le combat pire, il y a non, on a pas faire. Non. So tangué le combat pire. Quelqu'un qui est là, on a personne qui est belé. Quelqu'un qui est là, qui n'a pas fait. Voilà ce qu'on m'a dit. Quelqu'un qui est là, il y a coach. Hein? Quelqu'un qui est là. Il y a coach. Ah ouais. Donc, na kenatika qui répétition il y a grand frère Nabiso frère Golaté. Ceux qui temps ils allaient au fond na kende na kokende parce que ils a baza bato ba sala fierté la musique na biso ya Congo donc to hésiter te bon des fois ça la photo kende ba répétition na kepe répétition héritier mais Thierry Mugler a chance a la chance belle parce qu'il a 8 ans travailler na ba grand trop Thierry Mugler a travaillé na héritier Watanabe Moni Thierry Mugler a yema na héritier Watanabe Thierry Mugler a yema na bato nyonso baza ba leader lelo Thierry Mugler a yema na ba ode akala ceux qui OK ozui bango o ba oyebiso ke Thierry Mugler anan Thierry Mugler, nous sommes vraiment arrivés à la fin, donc merci Nandemo Ndima qui koyamba biso, donc bonne chance et puis courage, donc négligeant on te ba opeto kanagate ko simba, bangomba oningisa lelo donc ba fleur kaka parce que nous sommes des jeunes, tous en simana à chaque fois on a posé na biso, benga biso tokoya donc un dernier mot na batu nyonso to balandio. Batu nyonso balanda biso ba pesa biso ka chance, ba pesa ngai na bayaya chance parce que chance ba pesa ngai lena yi pembeni ya maestro. Naliso ba pesa ngonga isusu na ba jeune auto na bango a et ça la bien. Donc moi quelques dédicaces na ba Zolanda. Vient nga Junior Chimlay, PDG Chimlay, vient nga Junior Kalambay, PDG Chimlay na Allemagne et puis na vient nga Guillaume Vangi na Allemagne, na Dombula de Bundes na Allemagne, na Anelka plus 10. Hein? Bobecha le prince de Strasbourg. Masalanga le Juvenal, J-Couleur. Na States papa social et puis na juste ça na Trésor Ngimbi Diogo merveille Sepelas donc voilà quoi Trésor Mbumba Mufinu Kusiko ya Dallas donc et puis na venanga Emeka Uka et puis na maître Libonda Minzo et puis na nenga ngola tali bongo masalanga MB Manzambi et puis Nathalie na venanga Delar Biamana Bobo de Mousso Pichukala, Ale Makela et puis Fai Business, Matete Oni Britandela, donc voilà, Bangamoyo, donc tu es bien, tout, voilà la musique à Thierry Mugler, bah pesa biso chance, wana ba pesa ngope suna ba master auto wana bango, et puis masalanga Young God na Londres et puis Jires Mabiala na Londres. Jires Mabiala d'Angola, ingénieur Jires Mabiala d'Angola et puis na venanga Jimmy Mutombo na Brésil.
Ah ouais, Jimmy Mouton au Brésil et puis donc voilà. Mais habité même moi 5 personnes mon baro ça peut monter ça ba monter. Tengam dans le barrage 2 personnes. Donc on a accordé des. Donc chef Waza pas pour nous. Donc nous sommes arrivés à la fin, il faut être rapide. Non pour nous. 600. Donc Mbote Rambala mona bato bala se présenter pour pesi moi de Mbote na. Ouais, 600 nuances et autrement dit Rolls nuances. Vitesse. Vraiment bakala ancien succès. Ça dit dans qui les logo Thierry Miclel ndé makambo. Baka bosser président ka bosser baka vient na biso. Ouais, ya kala. Comme appelle leader na yamba gagner émission yo leader. Nyoso makambo na pesi Mbote na papa social Juvenal Mbola partir à Kentucky. Et na déclaration ngambeli babeta kaliko futé. Pourquoi pas na trésor ngimbi jogo gauche magique. Na tali maman moni me avec ces places wala ba parrain. Donc pendant mutu moko Migler Zama ele mutazara da président so ayeshi okeba comme sous président. Donc pendant mutu moko sous une autre personne là. OK. Na pesika Fernando Azu na gérer bengo Mbote Bele. Nga DG Pongo Boteke na kudada na pesika masa na loki DG Pongo Boteke na kudada na pesi masa na loriki LG na Luanda grâce à Keti Bambote Bele respect. Donc merci beaucoup ba masa msuma botala attente bani mbiaka pour ça mbiaka pesa Mbote ya trop. Champagne double AK na pesika Mbote pas masa na DG na Rosimie. OK, merci beaucoup. Donc c'était bel et bien donc l'artiste et musicien Thierry Migler, donc excusez-moi, on s'en côté, excusez-moi vraiment, donc Thierry Migler est avec nous, donc to clôturer émission Bambote Bele na Pera, Bambote Bele na Jocelyne Ikwa, si on ne se voit pas, on s'appelle. Congo Zibula Meso TV, y'a la reine Omba, mon pépé oyo bato ba pemelaka. Bafana nga nyonso esika bozomi partout dans le monde, botala nga yo na kata Congo Zibula Meso TV. Congo Zibula Meso TV elingo loba nini? Congo fungula miso na théâtre télévision Congo Zibula Meso TV. Donc soko na besoin na ngai kotaka na Congo Zibula Meso TV komona nga la valider. Et okozwa biloko asika. Po masola politique na beti yango na ko beta yango. Na galère na polaki. Et puis na soko ko lobate. Et puis na zo linga bisa trouble. Mais muno soko bisa trouble nga la valider na bitike patata. Patata zo mwana yo. Nga na la banzala mingi na Congo na boy trouble. Na ko ya ko récupérer après. Donc voilà Congo Zibula Meso TV la valider ndalinga loba sikoyo. Do bo s'abonner belé massivement. Pona nina loba. Nana zwaki te et puis nana ngabisa trouble. Na ketike patata.